Na cadre toujours ya ko renforcer ba lien entre ba chef de riz, bureau ya quartier, pe mokonzi Nsele, Franck Mbonzo la Meso. Serge Kabeya, chef ya quartier Sikotra, asalaki bongo mo bangé na réunion na ba chef de riz, mokolo ya samedi 4 novembre 2023. Et salamaki bongo tout près ya bureau ya quartier na ye. Na ba point oyo ezalaki soulevé à l'ordre du jour. Présentation ya nouveau chef de quartier adjoint ya Sikotra, Messi Ilunga Jacob. Na deuxième point, Serge Kabeya a rappelé qu'il na ba chef de réunion so ya Sikotra et sengeli bazala na ba carte ya service pe affectation oyo ekozala signé na bourgmestre ya Nsele, Franck Mbonzo la Meso, pour bazala na différence entre bango na population. Alobela kipe construction ya bureau ya quartier ya Sika oyo espace epesamaki déjà dans son excellence Franck Mbonzo la Meso. Sécurité de sécurité, assainissement de assainissement, ezali moko ya cheval de bataille ya Franck Mbonzo la Meso bourgmestre ya Nsele oyo alali kayango kusan pe azwaka ba solution tango nyoso oyo population Nsele azana ngo besoin. Yango Serge Kabeya alobela ki makambo wana pe ateya ki ba chef de riz ba yeba na kolanda makambo nyonso pe ko respecter maloba ya bakonzi oyo basengi na bango ba dénoncer mutu nyonso oyo azobebisa Nzela, mutu nyonso oyo azomema insécurité na kati ya quartier Sikotra local. Activité ya lelo tozalaki kozela toyamba mokonzi na biso ya entité bourgmestre Franck Mbonzo la Meso. Malheureusement, il est empêché par rapport à la invitation à hiérarchie. On comprend c'est l'administration. Et puis, il y a quelques points où il fallait qu'il évoqué dans la réunion, entre autres dossiers au Italie, présentation. Il y a un nouveau adjoint, le chef du quartier adjoint, au Alandinga la Sima, M. Ilunga Jacob, qui a remplacé M. Kala François, au Bakonzi Batindie, qui me fallait présenter dans le chef de Rinanga. Et puis il y avait aussi un autre dossier concernant la carte. Bisous que préparer la carte, topé Sabango, mais mon conduit le niveau de la commune à préparer tout le monde qui chevauchement. Il y a un autre bien qui va pour te remettre ma caméra en ordre. Nous au monde présent sa coordonnateur et chef de riz dans le quartier Nanga. Pour la élection, il y a 20 décembre 2023. Serge Kabeya, chef ya quartier Sikotra lokali, a promettre na kopesa na Franck Mbonzo la Meso, bourgmestre ya commune Nsele, peli sous candidat député provincial na circonscription toujours ya Nsele, plus de 500 voix, juste pour na ko assurer une victoire différente na ba candidat mosusu. Soki ba chef ya quartier Nsele, balandi initiative ya boye, ekozala malamu penza. Ba chef de riz, ba sengi boye, na ba autorité ya quartier pe ya commune. Tozo que bourgmestre a télémena à soutenir ba chef diri pour na likambo ya ba conflit na likambo ya étranger azoya ko konza biso aw likambo ya Sikotra lokali na veni monga to venia lelo eleki kitoko mingi c'est toujours ba no somo susu oyo tozanga kozwango mais tozongo vraiment mama oya mayele ya bwanya akoko bomba kuluna te mama moni ke sika kuluna ezali eza na quartier eza na veni na ye kwazala kuida ya koyebisa ya kobimisa mwana wana na mkwasa bamona ye. Quand c'est carte de service, il faut membre qui sont à la langue pour aider parce qu'ils sont se retrouver. Alors tout ce mois retard, chef à lobby pas passer, c'est-à-dire bientôt on peut sa carte, mais la carte c'est ça. L'activité est le Monique est une innovation. Innovation, c'est-à-dire depuis que ma créa et l'autre chef de Rio, tout le monde a irrégularité. Mais cette fois-ci, on a vu qu'on voulait mettre l'ordre dans la maison. Alors c'est pour cela que tout le monde a la réalité, tout le monde a puisque base à un conflit, n'est négligé que le chef de Rio. Or, ceux qui ont utilisé le chef de riz et Sikanaye, comment on a une information sûre.